Bon, mbote na bino bandeko nyonso azolanda. On est là. Attendez, on va. Bato bazoko c'est là. Nangonga o bato bazosala ba live, bato bazosala ba live nangonga o pona Mbassi Bourgeois. On a que 30 ou 40 minutes. Ya rosola na bino ka tapoter d'abord le temps que Mbassi Bourgeois matin. Toza bato bazoloba ke Mbassi Akimi. Mbassi Akimi. S'il vous plaît, les donataires. Namoni siko bato bazosala ba live sikolo Mbassi Bourgeois Akimi. Mbassi Bourgeois est bel et bien na F victime. Toujours soyez quelques minutes. Tout Solana, il est là avec nous. Yemoko en personne. Parce que Batouba Oloba, moi trop namoni ba warion, bozo fing Mbassi. Batouba matina live, mogoza siko bazo fing Mbassi, vraiment vraiment fort. Donc il est là, je lui envoie l'invitation. Mbassi Bourgeois. Mbassi Bourgeois est là. Mbassi Bourgeois, bonjour. Bonjour Mathieu Kasson. Tonton Bonjour Kasson. papa. Den. Ouais, qui me papa. Il y a beaucoup d'autres vidéos. Il n'y a pas de problème, attends. Je Uh-huh. viens de me réveiller là. La musique là, on a musandé ça. Ok. Vidéo bah tiens on peut dire ah on va y habiter quoi. Au moins ndoza na place mon boyeche vidéo. Caméra, on a caméra. On a été caméra voilà au final wana. Et fongola caméra. Voilà. Merci beaucoup Mbassi Bourgeois. Na sur toujours à pied levé aux aki à roulala. Pour la vérité, na otiro la monso siko on appelle normal. N'appel normal aux aki à roulala. Na insister. Pour na joyeux nangonga oyo. Bazusa il live et pas Angélica Chou, si je ne me trompe pas. Angélica Chou, que Mbassi il a perdu. Mbassi Kimi. Mbassi après arena Mbassi azomona na te balobi soki oza na tembe kokimi te okende kokanga photo na fali bazobenga au telefone ezoleka te. Entre temps natalaki na bastatut na yo ya WhatsApp lobi oyo banda otala match ya Paris onde ozalaki na stade si je me trompe pas ozalaki na stade na match ya Paris namoni ba warrior bamati bandeko botapote live ba warrior bamati bazofinga yo vraiment ba warrior bafingi audio appel ozoka nga Mbassi Nazoka. Appelle les autres tout ça. Nazoka appelle les autres tout ça. Ok. Mbassi, nesikisayo okandela mata ubia ebimata lokolo na WhatsApp ebimi oke na Facebook ok sikozokanga bien Ouais, kitoko. ok bawarion bakomo traité de toutes les façons na kuna bamusu bazoloba n'importe quoi entre temps nga nayebi ke c'est un soldat ya F victime balobi fali pupa eza groupe d'accompagnement okokende na yo faux chanteur
oyaki wana po yemba te so bapesi yo bapresente bino texte eza problème mouvement eza ya fali yo moko sikoyo oza awa Nati, yo moko oza sikoyo awa naotuna mosau na pongi okoloba Nati, nini na bato baolanda biso entre temps sikoyo bato attends, généralement, il m'appelle les autres côtés trop. Non, ça, dans même pas la 10 minutes dans la live, parce qu'il est matin, donc je dois faire ma sous. Donc, je pense que tout le monde comédinga ou tout ce qui est matin la live. Je pense que vous avez des infos, là, il ça la live sur TikTok. Na côté, tu vois, vous avez des infos. Bah, tu sens, oui, effectivement, dans l'homme qui n'a pongi, n'a eu lien, n'a eu appel par-ci par-là. Si vous l'avez dit, au côté de la live, ou les ala, mouton azo bata, ils a rumeur, mais azo confirmé na ye. Ou les ala, mouton azo bata, on a eu un rumeur, non, azo confirmé, donc elle confirme donc les tickets. Les vraies informations, non, c'est à un moment donné, au-delà, vous avez la mission, tout ça, tout, tout, nerf, le roi, tout ça, humeur, tout ça, tempérament, le roi, tout. Donc, il faut parfois, il faut nous respecter aussi. Au-delà de ta mission, respecter le rôle d'un être humain. C'est pas parce que vous avez un téléphone, vous avez un TikTok, tu peux faire n'importe comment. Aujourd'hui, dans le temps, au Katipongi, je sais pas, il faut qu'il y ait un cas logiquement. Au Katipongi, au Bani Malamoro, n'importe comment. Et je pense même que tout commenter, Nabouzo, ce ne sont pas des warriors. Un warrior ne peut jamais réfléchir comme ça. Avec le grand travail qu'on a fourni le samedi passé, tout ce qu'il y a Arène à Londres et puis Arène à Belgique, un warrior ne peut jamais dire Bamagamo na Oyukiwana. Et moi, du côté insulte, je m'en bats les couilles parce que na botama guerrier, Bamagamo Dako Fing, Ndenga Lingi, net in a film. Donc, il y a un matin live now, on a vidé dans l'impact à live na alors c'est que nous avons massé tu n'as coach pour la vidéo l'impact à live né pour battre tout baroya boy live né fait dans l'impact parce que c'est trop comment est-ce que oso confirmer et puis elle me dit sur la kimita qui quand photo na presse est-ce que nga la fona qui quand photo na presse et le gars patron ngai nazala na yé c'est mon nègre nazala comme bouler dans le gars ba ganga qui na arena na danse na bina qui on a photo bouler le mususu kapona wo homble Lobi na hier je n'ai na match à PSG je devais être samedi je pense dimanche batala ba raison que nazaki na enjoy na tout ça et puis lundi on a pause na biso hier na gagné autant la match à PSG na Parc des Princes comme sur mon gafi on devait porter à l'exemple ça les gars même pas na Boulogne on a place stade français là notre match dans la PSG ah non tu la moka donc les gens me fait rêver na donc Bourgeois azo confirmer na bisayo azo confirmer na bisayo azo confirmer azo affirmer que okimi et puis Mati pas ces années pas c'est ça parce que biso na Congo na on azo baka bat pour moi c'est réagir ton ensemble émotion tu vois vraiment les gens au moment la batou bah ok information moi ndingo est-ce que bat nous peut faut calculer là avant confirmer ata yo muto landa live so besoin de solo ambassade qui mettait comme na Facebook yo mo on a conscience ambassade nous besoin faut depuis tout dans sauté ambassade non ambassade qui m'a pototé pourquoi parce que biso toujours chance et pas aigle ça c'est opportunité là déjà poto ngamoro et puis abalusi la dame wana abalusi sous maloba na okuna tango ke o yoko tolobi ofuta bio ya kayo monde o ya ki yo objectif kasi on sait que les warriors d'autres warriors je vois comprendre tant que ça ba live nga bo mata pour la nil ça c'est quel objectif est-ce qu'un bon une bonne personne même si ba yebisu même on rien na page mo ki ambassade kimi chercher des informations sur nga la changer un numéro T mon numéro est 24/24 Obinga la pongi, na la muki. Ya na comprendre pas confirmer na biso toza bato so de tunga na kimi quel niveau ko sopa na ebita et puis c'est munela on dit mangunda na la visa 4 ans alors ba comprendre que tant yo lo bibonga na komele na senabi bango bayaka déjà poto bango moko parce que bazana ba visa fallait atika bango bazana passeport balala na ba palais akenda poto ko balusa makambo yo lingolo bana teke o afuti biye mona yo arena
Et puis, aye yango ya et puis lobby. nazolo Non. awa nazo nazasu nga nazasu mutute il faut ayeba bayeba ke ngai ambasi nazasu mutute na chikali na puto na luka vina nga te vina nga déjà yango nazosala Ok. et nazo ba tout pour l'information ba nso ba linga tolo ba que tolo ba sori nini donc nazara déjà na adresse na poto awa peut-être ba linga tolo ba makambo ndengo bango bazo luka ke na chikala luka vite. Micro, kangi micro. Ok, ouais. Nakangi te bapelle les Micro. bapelle ezokota trop papa. Ok, ouais. Nakangi te bapelle ezokota. Comme na baiko, voilà. Dejai, je te salue, Dejai. Bienvenue à toi, Dejai. Bateau Dabiso. Bateau bazo croire te. Bateau bazo bouder que lelo ambassi. Parce que lelo, na F victime, nga so bato ninga basoda, ya basoda, na TV, basoda bazala na mani na ambassi bourgeois basoda. Auto monde kana ba mouvement to bi ke 2 piliers na so ba bimi masa se betaka. Ba sortie médiatique na onyo so bima et betaka toujours ba. Non, en fait, je me rends compte qu'il y a un Rapenda Star. Voilà. Tongo bato ninga na tongo, je me rends compte qu'il y a un star. Mais logiquement, nga nako ya ko silika comment compter na live, to nako ya loba n'importe quoi na bato te. Déjà d'habitude boy binga na finga bato te. Si je parle peut-être na comme ça patron nga point barre. Makamba bat na beta le son na ngote ma ndakota ngote. Soki na kokota na loba parce que to comme na tape moko quand tu laisses les gens gober des bêtises et tu calmes un peu bongo. Alors, il est temps quand Mouta Kende moi Panzi aux ongsi rapide vite facile non. Et là on est sûr que ba murmure au bato ba lo ba ko ma vérité na mato ya bato mususu. Voilà. Et puis bato pe mususu ba pene ba leader ou ba za sans esprit ba nini ba komisa maloba na ndenge mususu e pa ba. Donc c'est un peu ça. Tozali na ovo arena il faut tout beta. Je pense pas makambo malonga il faut tout le ba yangwana. Na Congo bino bato ba nani bato ba TikTok. Bon, on habite sur sa crédibilité. Ceux qui postent, ceux qui ont grade mobimba, aux TikTokers, ils ont grade. Ceux qui ont donc. Naïbité, papa. Donc, si vraiment les réseaux sociaux vous servent à quelque chose, donc vous faites la promotion de vos artistes. Et nous, ça la promotion à la haine. Pour nos coachs, ça va haine, tout. Non. Il faut savoir, au-delà que vous avez musiciens, tous allez batou. Nous sommes des pères de famille, tous ça responsables. Gazana bana. J'ai toute une famille où on a nourri ça. Dans la classe balière, donc ça dit moi respect à un qui est pour la les important. Ouais. Moi minimum de respect pour les autres, c'est important. Parce que bino boye binga. Tu peux avoir tout le temps ya ofinga nga ya critiquer parce que yebinga. Mais yom do critiquer nga yom do se nga lève na yebina nga yote. Donc so ba suivi nga na yo batandi au comprend que donc écart il tellement moulay. Comprendre donc yo finga oyebinga mais nga yebiote donc on a dit que le yo yebinga pisanga ta mwanda mo respect vous comprenez tozali awa il faut bino bossa la promotion tala exploite tout ça là na arena à Paris la Défense bossa la promotion pour na ovo tout ce qu'on a à Londres et puis ING à Bruxelles c'est ça qui est important ils ont faire avancer plus culture na biso pour que tu avances. Mon lelo ba challenge comme ça ngasko ba tout il faut ba beta challenge zoni na poto ba média tout bazolo bela succès ya Ovo Arena yani ya Paris la Défense mais mon serre moi la mgina 8h à brosser te le côté abani na comme ça contre oza ba contre campagne ça il faut qu'on le dise. Et puis en plus ozongisi inga surtout pour na yo tant na taliba image na yo na moni déjà na ba TikTok ozongisi biso mande za kelenga kobina ba bimisi moko battle. Neta opesi makambu na ebisa yo na raisonner sur makambu belo opesi makambu on a fait ça là préparer. Te mais non papa où bet arena du bon to bet casse ils a arena donc ils a penatu na arena avec ba critères belé toujours
acha moi zabo là bita to chilum kana tongo ya to bita pena arena ona bita ana comprendre ya bina arena ça dit ça la munene ona reva que tu t'étais en enfance nanga to na vie nanga mais comme pena qu'il faut bita ngo donc il faut que cette énergie il faut que tu maele nenge za la kaka et je pense j'ai tout dit Mathieu j'ai tout dit il fallait qu'il il fallait qu'il matana live non pour na vidéo non impact live na a comprendre quoi mbasi mo azoloba donc vidéo non impact nanga za na bida impact live na esili esili déjà esili ah ce que to solo li makambo bato biso lelo il faut tozali na programme na biso depuis kini kutu ya émission na biso ya TikTok tosala nde émission pour yo arena na banda biso ke toyebi na nga makambo ya nini te ya usabe live na TikTok te nga ndi nazali ya biso ko travailler biso za ba exemple matika songo biso do ba exemple biso ko kimana ba poto te za ba exemple lelo oyo vous comprenez ça dire au moins un musicien habite à l'orchestre mais c'est tout le monde qui s'attaque de lui c'est tout le monde qui parle de lui parce que toi na loko toi kubuka na tema tiba ba ko fanda katena na mukina tongo ba finga ba ko fanda katena na mukina tongo ba critiquer donc combien de musiciens na Congo parce qu'il faut en aller loko katina donc quand tu dégages un truc je salue mon pote Mike la Duchesse à Zolanda Bisso je te salue la Duchesse Mike. T'es encore artiste. Donc, tu verras que les gens vont venir t'insulter, te critiquer, te ramener dans un niveau qui est au perdre sens, tout perdre objectif. Vous comprenez? Donc, c'est ça les Congolais. Tout ça, tout le monde, on ne veut pas l'évolution des autres. On ne veut pas l'évolution des autres. Mati, en 2020, tant que tu as Covid, vous ne ça TikTok. En 2020, c'est moi qui ai commencé ces histoires de live. Yo yebi, tu as Covid au Kangame na beta, dans un concert chaque soir. Tant que on beta guitare na yemba, tant que Alex beta synthé, toujours yemba donc marambwana ngam, c'est moi qui le fais. Mais tellement biso do bossa na rapide, c'est que le mot s'acharner na moto. Bon, nga cause akanda na ngai Vasco Mabiala, je te salue Vasco Mabiala. Venanga Vasco Mabiala. Venanga Vasco Mabiala, Mbasio Pakima. Mati, yo, mon bagé. Biso, na kokite papa, na kokite pour bato ba yeba ma mutala musio na tongo na voix tongo zanga, ngam na bengi yo na la musio. Ouais, mutala musio nga. Miriam Tourefel sert na ngai. Sert na ngai Miriam Tourefel donc ngam na banda mon live na oyemba na poto oyo. Mais bon, somme taille bi ambassade bo emba te, toyoka ba on kaka. Donc tu vois la choité. De toute façon, beaucoup ont ça succès, donc c'est qui est important. Et puis on joue à côté d'un grand niveau de la maturité, toi, nango, au coup, fanda to kimi na poto. Au kima, au sa nin. Et c'est mouta 5 visas kima. Nous avons visé États-Unis, à Canada, non, ça dit biso, héros, patron, a besoin de challenger, biso zawana, poto baksa moi, et tenya koni, na biso moto continue couper là. On peut pas fuir en Europe. Et puis, pour faire quoi? Pour tout se peler ça nani. Donc, batou, Rimer, nga déjà matika son baloba trop pour nga na zonga raté. Nga to fingi nga na zonga raté pour na répondre. Nga to lobby o akimbasa kim na mona ko na ba page na ko répondre de soki na mati na répondre ndeta mati na ni non parce que la sou m'appelle trop. Et puis na kene na live wana, on a gagné la fille wana. Tant na kotaki na live on tant continuer ngali na otala nanga na droit matin na commis écoute mais ça non faut donner des informations que vous maîtrisez atangi pa bi ambassade comment ou là si moi commis à lobby information fausse mais elle affirme et puis ngana mati akitisi ngai parce qu'on doit la vérité parce qu'on va vérité akitisi donc voilà donc il est 10h donc il faut c'était important là au Solanao. Donc tu vas comprendre que non c'est pas moi dans l'histoire de Bokima tout ça. Si on a lembi dans l'orchestre non soit patron dans vieux talent la lembi dans ngai. Mais jusqu'à là on a une énergie, on a encore le maire de données donc on est là donc tout ça là et nini
ba mauvaise campagne wana parce que lelo motutu wana téléphone motutu ayebi mwa kokoma bon correcteur mpe ezalaka na batelefone parce que motutu aza na facilité ya comment on appelle ça soupe wifi ou je sais pas quoi méga tobengaka na kine donc ça dit motutu akoma prêtresse asaka balève na TikTok motutu donc nayebi te quoi babosani bato babosani bamakolo biso tobeta na bakini mpona oluka bainvité toni okoma mpona okoma bakombo motu mwana si telefone na ye kate na ndako wana information te akolaka mpe na mediti yango mpe te amona ye mpe te mbamo bando oloba nga nao tozali tolala nao na baplateau tolala na baplateau bémission monsieur sili laka transport ezokoka te 1h du matin tolala nao na plateau de bémission les gens nous voient aujourd'hui bakokasa neti on a commencé hier mbala moto komo non on a galéré dans la vie et puis eza te na yo remarqué mpe bawarrior ebele ya faux azuka photo ya aigle atie na nini na ye mpo akotaka na bale bapesaki baaccès po atuiraka un warrior ne peut jamais tuer ngai na chouchou na bango voilà la chouchou na bango un warrior jamais ne peut venir à tuer motu mission na bango jamais et jamais ce sont des faux bazoluka crédibilité na nsima bawarrior quelqu'un fait ses émissions pour batala tout ça je pense que la fille ou je sais pas quoi lelo nda comprendre que batali Carla Hippopète je te salue Carla Hippopète et puis lelo comprendre que batali pour lobeli ambassi dans la vie na yenga za na fo abula ngata na dim quoi autant lobeli ambassi batali et puis na bi que dernier laisse bat ba otale lisusu te je salue Anani Kodia Story engaye bat bango mona na makambo Anani Kodia Story Anani Moninga Jocelyn Anderson et puis Cynthia Manda sur Manda ou bien Manda je sais pas quoi dans la PC puis mbote omoni donc les lois ngazana atalami et puis atalama soutenir Loki sur qui chaîne na ce qui comme on compte na Loki compte je pense tout ça là on va faire un programme tout ça la promotion ya tala siko bawario tala siko neti otoki mose natangi ka yoko na tanga ta to na ambassadeur ko sala nini awa jo o afinga afali na ifsa bango na live na ngai parmi ba musiciens fali ce sont mes masters na liaka na bango na lataka na bango na nikolo na vanda kana petino liaki air nyonso bakulo na bawario na ebité baluka nini bato na so lobi boye batreto wario so ke ba bakulo en fait quand tu te présentes dans milieu public il faut s'attendre de tout frère il faut s'attendre de tout donc cause on peut monique ambasi otolobelo mo papa nous on a souffert pour tout comme boye pour tout comme awa lelo bato ba mona on a souffert te souffrir donc voilà voilà biso tout ça la boulot oyo senga tout ça là ce qu'on peut faire on le fait et puis lelo bato ba se rappeler tu es la première oza le premier musicien il y a F victime il y a Fally Ipupa on a lekisa na YouTube to bandi YouTube na à l'époque ouais à l'époque bato ba yebi yango te mais yo muta liboso na kota na YouTube yo muta liboso donc voilà bato bolingi toyembaka bokeyoka sans amour boyoka Noctambile boyoka Doc Jeff boyoka Zani nasala bavuko kuna boni boyaka motema mabe boye donc nasala bana bavuko kitoko ndenge wana tu veux même pas dire merci ou félicitations bokeyoka bavuko na ngai eza kuna ya succès boyoka Noctambile boyoka sans amour film ya ceci là donc voilà donc film aye sous meilleur vocal il y a des lelo moto alongola ngo azaka te donc chilelo quoi donc voilà Matika Songo je pense vérité c'est bon et c'est bien bani que na kima jamais na kima raté pe na kima raté donc na kima jamais na poto et puis attention ngo kima na poto ngo ochi ko question na succès we mati nani ko ya wa na ibisa nani ko ambasi avant aussi ça na ko matilo deux personnes mais c'est ça de vrai papa moi la mukulu za warion ata bien pas de problème poser question et puis deux questions dès tout ça là papa Franck deux questions à répondre merci beaucoup Bondi bourgeois ouais
Ambassi oza grand frère ya président na yo. Cousin est propre. Donc boni. Bien. Tozala no na nini na Montréal. Ouais, na Montréal, ouais. Garçon, on a les papas moko ya mandefa pembe kitoko bozala na. Ouais, je vois. Oui. Devant salle. Devant salle. Les conseils que c'est avec du banda wana. Devant salle, ouais, na mon devant salle. Oui. Naba Papa Fololo, naba Jean-Michel Papa Fololo. Oui. Bonne négation. Ouais, kitoko. Obine kitoko. Merci infiniment. Merci. Zalaka ndongo zali. Zalaka ndongo zali parce que bis toza 4 heures moi omona na caméra tele ko mona ngo ganga o sakalate. Donc 4 heures zila na mekana ko pesa. Papa Franck. Oui. Papa Franck. Bazo sa ele live tiko nde sali ke na benga na téléphone ba ta ele live ati. Atolanda kanda mo sakalate na tolanda on a tolanda ba on a comme on a c'est Ambassi atika F victime ke ndo wapi. Pour ce que mon Ambassi est victime. Parce que atika est victime ke ndo wapi. Omoni kulutu batono tu bakoma na kanda mabendo mona bangwana. Po au-delà ya kofinga Ambassi, kofinga Ambassi 1001 fois mais faut oza na Ambassi. Donc ça dit quand les arake Ambassi yo pe alekisi Ambassi yo. Ça dit Jomo wazaka gachi kaza wala ba vukwa kitoko soit au point makamutu carré donc musicien bet en orchestre ou bien makamutu carré. Oui, pourquoi ça l'orchestre boyer maintenant ba Angelo. Mais faut appeler un musicien le Ambassi, c'est très important. Mais on boit le roi ba Angelo boyer ba fort, mais quand on a musicien le Ambassi, des problèmes. Vous comprenez? Donc ça dure. Non, on n'est pas là pour suivre bateau, n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut éclaircir les choses. Il faut. Oui, mais. Ah, tu es au bas. Ah ouais, la monnaie vient là. Ouais, salut. Oui. Bonne à télé, vous avez bien. Tu comprends? Il fallait na live il y a Serwana pour la demanture et puis na le bon na kanda parce que moi je suis gentiment poliment et non. Kolanda bangote yoka na biso kolanda bangote ngaza ik na kata pungi na zaik na so télétravail le na fungoli na zolanda ko meka ko répondre bangote boza na tal souté ko répondre bangote eza pratiquement impossible biso to yebi bo pesa bango sous gazete omoni o pesa ka bango leçon moko o dilelo certains congolais ba comprendre ote likambolo baka la olobi fallait les qui nani comment appeler ça banda wendo tilelo ba tu comprendre au tilelo concept bien comment comprendre dissertation et bien moi c'est la dissertation au plus ça bango ba comprendre te ngam comme ça na na live non ça live na ici bango clairement lorsqu'ambassadeur ba qui le qui wendo l'excité là ba grand frère ba beta musique lelo na ba bébé Bouchou. Est-ce que bonjour tout le monde, bonjour papa Franck, bonjour Ambassi. Kolanda bangote. Bonjour Ndoye. Kolanda bangote. Je te demande pardon pour ma Kolanda bangote, Ambassi. C'est ça le succès d'ailleurs. Kolanda te. Déjà Kulutu, tu verras à aucune émission nga la finga mutu to la répondre mutu na sala ngote. Oui, Kolanda te na sengima pardon. Kolanda te. Yango déjà ko nazo rectifier muki. Vous verrez aucune, je dis aucune émission où on a répondre mutu pour mutu mo finga inga to mutu mo nini. On a commentaire ya Facebook ou WhatsApp na finga mutu non. Nga donc on a s'encharner na mutu c'est que mutu linga na privé alors balanga lo mo na s'appelle na ngote. OK. En fait la dame na s'acharner na kine moi moké likolo pourquoi parce que ngai na lala ki Mati m'a envoyé le lien après babi nango longwe okimi ngabite na kimi te na pour na pongi na lala no kima na kendo parce que na yibi kutene ba kimela te après bah c'est tine na lien na kota live on a yo kamamba loba na continue na live j'ai quand même écrit ngabi non c'est faux na kimi te alobi pe que non Ambassi a commis mais tant nga déjà na zawana présence na ngaza sur place mais quand ko majorer soit babine ko gérer mon malobano tout ça elle affirme kaka na kimi
Et puis azoba soka kimite ake kanga photo na presse. C'est ngana aya kana orchestre pour kanga photo na presse to pona saka musala musique. Non imagine Congolais. T'es pour mes athées. Armona na Londres. Papa Franck, s'il vous plaît, tu as avancer la question parce que on est en haut, blog mo to la nate parce que artiste a ebi lo lingi so landé même intervention na ba émission sentir que grand garçon responsable, ça sert à rien to beta kutu masolo la to tourner la question kutu. Oh yanga ndekonde. To tourner kutu la question c'est important. Nazali ga yo to boak sanga na komela répondre ngate. Succès. So comme na WhatsApp na répondre te. Voilà non c'est excuse. So comme na ba raison mususu timba papa. Ouais, problème tende rolanga. Ambazi nayebi ke bato ebele bazolanda yo, ba warrior bazolanda yo, bato balinga la bonne musique bazolanda yo, oza artiste oloba d'abord kitoko félicitations et puis boulot kitoko. Nga question nanga o bato tout vraiment po ba yoka yo. Question nanga eza boye. Ambazi définir biso Fally Ipupa. Qui est Fally Ipupa pour toi? D'ab exploit au nyotso Fally Ipupa sali une expérience au Vandina Fally Ipupa, maïe le ozu pas Fally Ipupa, mais kako expliquer biso qui est Fally Ipupa. Mais succès, c'est quoi comme émission? Nga la lingo expliquer nga parce que question na nina tu na papa Franck a répondre non mais nga mo pe na tu no question na. Ya on a tout ni définir biso ka Fally Ipupa na ndenge na yo. Oui, na ko expliquer mouké mais on préféré on va faire un programme élaboré, un live vraiment quoi. Tout solo là, ça bien. Mati Azawana, on va faire un programme tout solo. Mais net là na tu la mukana ika po na PC ba warrior mususu na batu parce que na téléphone on passe kanga. Na PC bon que non, il y a rien, je suis là. On y fallait pour pas. So batu bazongi ata 10 ans en arrière il y a interview nga. Makamna loba yango ezo salama. Avant album Oyebi ma formule 7, je fais des émissions, j'ai dit des choses. Yango ezo salama. Vous savez ezana bat mususu nde baba na Congo ba pesio kingo ba pesio mayaka te ba pesio mayaka ozangi kingo fallait azana mayaka na kingo. Aigle c'est quelqu'un de bon ça bref ça il de Dieu ndenge moi lobara tozaka naye tomona ndenge azosala makambo tozomona ndenge azoevole vous sentez que moto azana on kati na ye c'est quelqu'un de très talentueux, d'abord parce qu'au-delà de tout la musique, il faut avoir un talent. Au-delà de son la musique, à la base, il faut avoir les talents. Mais seul les talents ne suffit pas. Il faut maintenant au fond de l'horizon. D'abord, les lourds à l'Ibosso, Aigle, c'est un talentueux de ouf, je te dis. Parce que, Rouye Mbalro, la Bassero, la Corée, le chorale, Ligue Gillion, mais ça, ça va m'aider, été, carré non, de tourner, donc c'est quelqu'un où aujourd'hui Azali icône Aza une vraie légende Aza espoir pour la jeune parce que au-delà aux la musicien sont tali positivité na vision na ba jeune beaucoup copier Fally attention au teka mapa te nga fona na idéologie muto attention ça la cop no songo fola na idéologie parce que c'est quelqu'un vraiment qui a perfectionné sa vie, sa musique, sa vision et tout. Fallait pour la vie apporter belé et les gens comprendront déjà to solo la savoir on s'en fout mais les gens comprendront qu'on a appris un jour et puis on continue à apprendre. Je comprends au moins ceux qui le lot to so ba courage au loba parce que tout beta musique à Congo ba congolais c'est faut expliquer bango likambo neto yaka tamusuba parce que surtout dans musique ya ba Nigeria na makambo fala sala ndeti ngana ya loba neti pour yo mona kata ndako no comprendre que moto ba siba ko musika donc en bref je vais expliquer Fally Ipupa lelo Fally Ipupa c'est toute une philosophie. Bravo. Fally Ipupa c'est toute une philosophie, la détermination, voilà, ça dit en lui il a ma potentialité énorme et belle où il moto s'en sortir dans la vie frère dans la succès ka songo au-delà ba polémique au-delà tout ça la bateau to ba lingala pour bata lingala to kana facilité au fingana na ko koma tout ça au-delà makambona tout il faut signaler que fallait la fait you arena Paris la défense, c'est bien ils ont bima mwandeti et léger pour tomber ta masolo on la lingala
Merci beaucoup. Merci vraiment, Mbazi. On a que défenseur a fallu vraiment ma casse. Question sous Dangna Baxa. Pour appeler ça Papa Franck parole. S'il vous plaît, Papa Franck. Pour appeler ça Papa Franck. Ouais, c'est que ça swinga. C'est que ça, Lukanga swinga. T'es grave, photo ça, même, mission, mission, balai. Attends. Moi, tu n'as pas dit na tekeli. Na okipeta. Ngasko na tuni lo moko. Yebisa biso. Eloko beta wana. Kobanda wendo. Kobanda bébé chanda ti wendo. Fallait aller qui batutu. Obulaka nini orezonaka nini utaka wapi. Pourquoi le baya mbongo? Non, omoni exemple est simple. Nani mais succès kason. Ce qui yo lango na Dom Perino exemple. Bon Dom Perino pour certains ça moi compliqué. So yo lango na champagne. Ngana lango na gene. Oui to zana kuchi mote. Et puis ba réaction ba kuchi na biso ezande mote parce que a gene o lango na nganda gene. Nga champagne na lango ngota musu na boîte bien na endroit mo eza champagne quoi. Donc, Maramba vécu, on a vivre, na Aigle, ça fait 13 ans que je suis avec lui. Dès que tu tambolines le monde entier, na monde exploit. On appelle ça exemple. Bonjour. Bonjour. Exemple en Amérique. C'est ce qui te demande en Amérique pour la communauté congolaise, on est ça la bampiaka. Ce moment on a tout rempli ça aux États-Unis, c'est parce qu'on joue pour la communauté africaine. Même Canada. Viens à Franck Kazana, on a fait 2 fois théâtre de Montréal à Mona. C'est parce que la nation union surtout, il fallait baser au Talaï. Les hommes exploit. On met un concert, tout baser autour de là-haut, il y a des nations différentes. Alors, quand on a un patron, on a vieux, ça dit Mamou, et belé, mais ils ont malheureusement moindre poids à Congolais. Alors, si on est sur l'équipe, il fallait avoir un frima. Fallait avoir qui disque d'or exemple. Fallait saluer abeta stade de marchi tondi mai. Là ça va congolais bon. So comme si fallait bon abeta stade de marchi. Mukolo to la stade de marchi wana pendant que 10 ans abeta sur stade été. Elle va comme stade de France. Mukolo to la stade de marchi wana na comprendre que té ba makamu nyonso ba ba sala fallait ça sali. Mais fallait ça na makambo a sali ba tu ba sala té. Là était sur la cause. Non, très bien. Ouais, ça c'est être vrai. Magambo, et dans les camons, la musique à Congo, basala, il fallait salater. Mais dans les magambo, il fallait sali, tout basalater. Il y a un moment pour le respect de nos aînés, nos papas qui ont commencé cette route dans le bail, bon, Magambo Yemba, tout ça, Magambo Bina, tout touché en trop, parce que on a coupé plus loin, tout blessé, on a mis ma batte. Dans la ticala, on a une réalisation, on a vu qu'il y a une réalisation. On t'a dit qu'il fait des wendo chilelo azate donc des wendo babio micro ba ko be ba tina ma rafiki so ma fiki so ni bo mo ba bisu ma fiki donc des wendo china ngai on t'a dit aigle azate pourquoi parce que so ngole ga aigle ozala musala ebele ya osala et mukolo muta osala misala ngo asala ngo suko le ga aigle je pense to beta sous du solo na été que à l'équipe de Wendo, on a tout rectifié, mon moteur, il y a les colonnes, soit ça l'équipe, phrase on a comme expiré. On se comprend. Donc, ma gamme, très bien. Mais bateau, ma gamme, c'est ça, aigle ça là. Mais aigle ça, bateau, bah salité. En fait, c'était une façon. Il y a comme mec la moussa bateau. Oh, en fait, arrêtons quand même de débattre de ça là. Il y a des choses vraies, il faut tout mettre tellement beaucoup. Là, ça, on est idéologie, donc il fallait la moussa bateau. Oh, et puis pour les uns, na la moussa bango pour d'autres émissions na la moussa bango bato ba bisa album te ba bibisa bato ba vendre que parce que idéologie ba musicien na ba orchestre ba moi succès musicien on pour toi soit chic musicien na ba combo yebani et kufaki na Congo na lelo ba musicien to ba orchestre ba comment pour bisa mutu on pe na tevazolo ba ofinga mbasi osala parce que na yaki na idéologie ça na la moussa ba te belé que journée akolo ba makamba boye. Pour les gens, comprendre mal les lots, vie belé, papa belé la musique à qu'on a coûté na bango, na bango, tout solo là. Ça m'a témoigné. On constate mais seulement que ma gamme les gars tellement kilo, moi te mettez en face mais en fait ils n'ont pas été pour critiquer, bah tu me soutais, ils avaient pour nous ça fallait pour levier, tu as atteint un certain niveau et nous les Congolais on est fiers de toi.
Merci Ambazinga, vraiment on peut d'abord félicitations et puis Obinagi Kitoko, aux artistes vraiment sont Oui. les gars na plateau, aux loba, au senti que moi bagage, au senti que muto pas les gars na bande de l'école. Vous dégagez. Succès. Oui. Et récemment, c'est la question, mais c'est la famille, tout le monde question. Na lobby, Pardon, Michel, pardon. Je peux répondre à la question. DJ, je peux répondre à la question. La question est comme qui? Dans ce moment, on va comme appeler. Puis, on va baloba ngo wanini. O ambasi so lekina émission na place à yemba à loba mingi. Et c'est émission to ya keza ya ko yemba to ya ko loba. Eza ko loba, eza entrevue, eza yemba. Bon, bref, na kati oke na répondre na question. Émission to ya eza ka interview to za to ya ko yemba. Eza entrevue, eza yemba. Pour mutai amona place na yemba na répétition na biso. Ambassy. Na biso zala DJ ayo ka ba disque na biso et tout. Tozali boza awa tozali biso toza awa sans en tout cas na ndinga mabete parce que mutamta sala promotion loko na ye toi tu ba 5-6 ans ngo so tuni batu basala sondage vocal et film à yezo ezate tellement toi ka ba congolais on s'aime pas, il y a une partie de la méchanceté entre nous et on te na par exemple moi en 2020 DJ Excel je faisais des lives chaque jour. Naimba banzembu nyonso ya biso ya omeniso sengi na yembi. Étape wana tous les grand on a l'esprit dans un grand que je suis dans mon esprit na koya pe na plateau bote ba no yembi sanga lo wazoba te. Oui. Je vaux de valeur moi. Noko. Je vaux de valeur. Kutana na okata wa Ambassi. Kutana place wana na okata o. Oza na droit ya koyemba soki muta yebi soki Ambassi okosala biso eloko boye parce que oui mais te koloba te ke ngasi na ye na za grand ta ko yemba pete na plateau boye eh na bi okoyembi sanga lokola zoba te si j'ai dit. OK voilà Naliaka vocal de sans amour. Okoyembi sanga lokola zoba te parce que yo zolo ba ngana ya yemba lokola zoba. Il faut la ngana ndako na bi ke na ke mission na ke sala promotion ba voko nanga. Chaque émission dans les caca, dans un akoyemba vocal nangate. Les gens voulaient que je chante quoi la chanson de Wendo. Bon, nga na go baksa mo eloko moko na oyo Ambassi alobi wana. Tu vois, au moni congolais au biso tozali. Nous tous nous sommes des congolais. Mais congolais aza na babiloko moko. Donc, au moni so tolobi lelo to exemple tolobi lem susu téléphone. Mais siko na muto asaki téléphone. Azolinga aluka a développé mayele moko boye. Donc eloko biso muto mona keza téléphone. Oh puis mutabi keza téléphone. Siko congolais alinga koma na niveau ti ya kozwa eloko wana eza téléphone mais ya pesa ngo kombo o ya lingi. Mais mutu pas ça la téléphone aza surpris na ndenge biso salela nga kamora fort. Ya ngona lobi. Siko congolais aza na niveau ya motema mabe. So na bito so ngala na sujet o. Tu vois moni ngala loba eloko moko ngai nasali 23 ans na musala obeta musique ya ba boîte de nuit. Kale zalaka lelo soko lingi musicien bon exemple pour nanga soko lingi lelo DJ za voyou DJ za boy mais Ambassi za masalanga tozala na bakini ba mati bazana pitchen yuza mutu nango za wana bato ba yebi ngai DJ Resel ba yebi ndenga na bandi cop oyo soki lelo ngai leo na lobaka eloko moko nzambe apambola ngai musala azar ezalaka te. Moi aujourd'hui na musala oyo na tamboli ba mboka oyo lelo ngai na satandaki te na musala na biso robeta musique. J'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Afrique. Na tambolaka grâce ya musala oyo na mena musique te. Na betaka musique pa ya mutu o lelo ke baza ex couple présidentiel lelo Kabila na maman Olive o na vu chance lelo ti lelo nazana bango. Grâce na bango lelo musala o ememinga musika. Mais il y a des gens, il y a na ba DJ mususu lelo ba koma robeta yango na ndenge ya mabe, ba lobaka yango na ndenge ya mabe. Soto bito zo na polémique ya musique. Ngai na loba eloko moko, nga naza DJ oyo na koloba teke funa lokwa nazaka na fali ou bien nazaka na fere ou bien nazaka na nani funa finga mutu te.
Mais tout comme on explique, ce qui montre sali likambo ya bien, il faut toujours qu'on féliciter, il faut toujours qu'on boire à fleur. Lelo fali aza congolais, fali nengaza wana na ebité, ce qui lelo ata zwa ba nationalité mususu. Mais Et Azara congolais. mais non, tozo loba. Nengaza wana fali aza congolais. Bah ivoirien na ba nigérien ba déclarer ba PC nationalité pour bino ba congolais ba démarrer. Non, yango nazo loba. Lelo fali aza wana fali aza congolais à vie. Donc abotama Congo, mutolu na ye eza na Congo. Donc ce qui biso moko ce qui oyo biso moko tozana bangote. Voilà leader amisi. Ce qui biso ouais. Ambassi, ce qui biso moko to komi na niveau. Bonjour amisi. Ce qui biso moko toza oyo, toza lelo oyo, tozo nima. Ouais. Ce qui biso moko bonjour Nabino. Bonjour père. OK. Ce qui biso moko tozo nima oyo fali asalite. Est-ce que bike lelo qui mouté mama bé même ya ba mission na biso. Est-ce que tu peux imaginer mutuneti fali au-delà makambo mususu autant mususu makambo elekata mususu na pesa exemple moko na Koffi Olomide vena biso rambo. Mais soki est-ce que babi mwana na yo ata sali mabe mwana ta yiba to mona ngo lelo kulu na bomi mutu. Mais soki l'été so sambisa ye ba parents na ye babimi mwana na biso bazole pe ba avocat pour défendre. Nga quelque part et ça langa bien té ki ya komona ke ba vie na biso donc so na bi ba vie na biso parce que fali aza génération na biso ba jeune. DJ Rissel. Oui. DJ Rissel. En tout cas libre après sa opinion na. Mais présence nanga awa so bando kota na ba vie na biso mo ka to tonga ba vie. Na bi ndenge makamaso kenda. Donc non. ba fi mo panti tika ba na ngwende na bango. La lobby non, la lobby na sens ni. Non, la lobby na sens ni. La lobby na sens ni parce que s'il te plaît. Polémique ezalaki na eloko moko ezalaki ni. Oh non. Fali abeti demi parcelle. Matina Beko, na muto Matina Beko. Mais si que biso bateau yo ba congolais, tous en a besoin sur ya plainte, fali azan eloko go prouver sur la musique te. Parce que lelo, so ozui ba salle o fali abeti. Eza tant ba grand na biso kuto lelo bazali. Po ningo bito longo la bango. Tocha na génération ya fali. Nani non affronter ba salle o fali abeti. Azate. Mais tant que lelo là il y a sali eloko moko eza bien. Oh lelo ozala pour ozala contre. Mais quand même il y a kolobaka ko reconnaître que non fali quand même. Oh il y a sali, oh il y a lobby ou bien oh biso to moni. C'est dit jamais vu pour moi en singa na loba na génération lo bango nozo parce que nga nazaka nga yo yebi. Nga en tout cas même Mathias Zangona a nga très bien. Nga zaka muta mututé. Nga en tout cas même même soko ye na ngwasuma même soko ye na ngwasuma oyebi déjà ngai soki bato fali bazali bato faire bazali bato héritier bato nani na betaka musique ya bato tout nazaka mutu mutu te mais soki s'il te plaît DJ eza na nzela en tout cas ngai côté na sujet DJ Zong Sabso na sujet ambazi s'il te plaît te soto lobito zonga na sujet ambasi omoni bato lelo ba ignoraka ambasi po bazata mususu mutu azaka parfait na mokili azate mutu to azana ba défaut mutu to azana malamu na ye mais ndeti ngai banda na yeba ambasi aza artiste oyo na una mona yete na TV ou soit na émission boye afinga ou soit akrichi ou soit azo ba compte rendre ya libanda azo ngo aya nango lelo pour moi ngana loba yokana sisa na clôturer le mois muketi kali pona ye pour moi ndeti ngai pona ngai recel na kontaka ke lelo na visibilité ya F victime après fali pour passer ambassi parce que tout le monde a bien balobaka même fali mo penenga azana be ko azana ba retour lelo balobaka ke tika ndengo zokendo wana oyo akotsaka na baninga na pour ya monda musique to eloko soko makongo yango wana donc soki eloko bato osala succès pardon beat alive ezalaki na tongo ndenge papa Frank alobi nga pena na muke na tongo na osurione ka ba TikTok ndeza pour mon so bo mona nga kuna bima donc na milata ki déjà ndena bona na bima na otima o chant na créer ma elefanto bilo am ke elefanto na koti na pale ngaba benga ngaba katinga pombi
Na beti TikTok na koti ser na biso mo Angelica Chou soka Angelica Chou. Na vandi mo muke depuis babando finga mbasi alongwe ambasi akimi na poto lelo na 9 € kako so 10 €. Bazo finga aza na information te ba wario mususu bazo loba ba Bakomi ambassi introuvable. Ndenga na bengi ambasi. Na bengi na chombo. Alamuki kutu na mungongo apungi na foi apungi vraiment. Oh ya na bi mais live mo kote kuna nazoka yo chepwa. Ndenge anga na chepwa lobi na taki match nga mona tala statut na ya ndo tala ba match na ye tout ça là. Oh ya bokela nga lien. Abokele lien. Abando landa na sengi pe demande na live ango ba matisinga. Na bando expliquer ser na biso na moto bozolo bex pour vérifier bosali bo ser alingi ko kate akitinga. Akitinga inga na zokotera ya za so wario alobi. Nde ambasi ayo mata. Ai tuninga basa ande na l'accepteur demande osenga boye. Amatinde abando réencadrer moi ser alingi pe ka oyo kate. Mutu ye mukaza wana zolo bakimite. Ozana ye na live mais uzoboya kaka. Donc te dango boni dikolo tokiti ngabi bon papa eloko ndezo kende boye ekozwa pa player mo po page mo bachaki ndule la biso ebi 12 ezalaka leader ayebi makambo te mirmi mo bando tambola ka boye okoma pe na mato ya leader sans côté ba bureau PM susu tako déjà moi lisu mo boya ndenge ya faux bakokomisa mo na ndenge aja esali pe mo basote ya Matika somo s'il te plaît na poser ka question mona makambo oloba na poser nde yo ambasi te na poser question moto aza na orchestre afali avanda na kin ayaka poto azongi et puis bazosalela émission akimi bozozwa ngo pa considération ça sert à rien de perdre de temps pour inutile. Bana ndule ezalaka na ndule mpe ezalaka na ndule yalaka mwana ambasi alali na ye me 12 sese na epa masa orchestre nini kasi boyeba orchestre yango quand même bozosolo nde orchestre yango eza so orchestre musique ekendaka nde kasonga lobi ambasi alali na ye pongi kuna babetele 12 mobo ekende di charge soki na biro ekema beti toya biso nyonso toyebi ndule ndenge ezalaka toyebi bato mosusu balongwa na bawenge batinda mpe na ndenge ase toyebi miziki nalobi teke batinda toyebi makambo nde ezalaka wana musique ya kala bobeta misolo wana musique ya kala s'il vous plaît wana masolo ya kala musique ya kala zela na sisa mon cher ambata bopanda boyeba likambo tala muki na ntongo boamoni na bapage amoni boamoni boye bato mosusu banda conscience te bato mosusu baza mpe wana baenviaka mpe mwa place na ye makambo te ebele ntongo obelela te balobi atage mo elobo omoni ndoki belela non Mati non seulement ça baza ba concert ambasi bien que joue chez Fali Poupa mais azape na ba fan na ye obalinga be ba kotala ye donc ezali nini campagne de déstabilisation à Dangote concert les va concert dans Londres et tout ça là donc il faut réfléchir dans sens wana donc j'aime beaucoup ambasi continue ngwana ngana zali cousin propre ya ndeko nao bozala na ba imono nyonso c'est son petit frère et tout ça là bon et donc mususu ngana lo banayo tu n'as pas d'explication à donner aux gens tu es un bon chanteur ngana lingaka vocal no ya sans amour na lingaka o sakadate na jemba sans amour ya mulumba wana boyemba donc yemba kitoko sakadate nani comment il s'appelle nani Fali a ibsaki ya bogelo ambasi bourgeois j'aime partir wana au sakadate donc garde zalaka ngozali tu es un homme intelligent tu es vraiment un homme intelligent je te suis souvent et puis pardon bien Nati Zera venanga Frank aza Nati azana Frank naza omoni ba jeune chanteur ba na Congo na nenga mabete na inspiré belé je suis les rares dans les années 2000 2001 2002 2003 titre comme on a 2010 après même titre en 2015 titre on libre parcours ouais les grands guitare na te vazoyema les gens oublient vite ma titre quand on me recevait déjà avant ça dans l'année 2000 non, je précise bien de 2000 à 2015 dans les grands guitare na zoyemba et puis à l'époque j'ai rédigé des textes na pe ça ba monsieur belo mona kana ba voko ba nzembe belé kwa dara pe ba yebi mais ba lo bango te parce que naza ambasi lelo donc
Dans un tenté, en aucun moment, n'a pas nous pas moutou moi lobby dans la boy. Moutou moi je passe dans la moutou oyo moutou oyo ayi barabanzembo matika son moutashe ayi minzembo mongo comme na médaille. Buga succès salaki na arena. Mais ba bisi ayi boyemba te. Singa ba olbana na boyemba. Matika Songo, na ko sala intervention. Donc voilà quoi. Voilà. Donc je peux dire même mon vieux na ko travailler na ko sala intervention mukena kita. Elengi nango eza bato ba olobela. Mati. Ami Kiloba, Zelamba ça si c'est bon loba mbisi. Les gens parlent de moi. Et puis so bato ba tiki na okonda na osation na bonne santé des faut ba lobaka. Na so vivre nango. Tu peux bonne bonne santé ça parce que bato ba finga nga. So ba tiki finga na okonda. Ça je supplie. Vraiment na otika bino la personne va côté. Na comprendre na papa. Leader Michel na lobelo muko. Yo pesaka dash kana seka. Leader Michel Lobado. Lobaka bor moyeri senga na tongo fungo la journée. Embassy Master, au sein de retour, tout ça en retour bisotou DJ Russell, succès Kasongo Frank, tout ça abonné dans retour bisotou et ça la vient déjà. Donc vérité Matika Songo. Vérité ça na posa avocat. Vérité peut va sambela ngote. Donc eloko monana. Eloko ça bien. Ba douter la ngopete. Donc place on na za. Ngana ko participer ka moni Fali Poupa El Marabiocho déjà on a grand frère. Ngana lobela na gout qui starté. Donc ngana ko participer na place oyo bako kit CT1 place bako lobela na ndenge mo boité. Soto qu'est-ce qu'on a un concept oyo eso salema lelo actuel lelo. Aza numéro 1 ya Congo na biso tout na minute oyo. To sambela ngote. Muto amati awa Embassy aza artiste munene ya banda lelo ti lobby. Tu vois, sans koyemba, juste quand il bine linae, naza de fan. Imaginez, nana yembite. Quand il bine linae, papa, au téléphone, on va pouvoir la sama feka. Va pouvoir les télébi. Au béchango, au bois qui le colo. Si on déni, au côté rire. Franchement, bien évité quoi. Aux écoles, devoir, aux écoles. Batouba yande, bakota na école, batanga bien. Tu vois, donc aux ana eloko au sambate papa, aux ana eloko au sambate, aux ana eloko au se justifier té, aux artistes. Aramukeza la kate, aramukeza la kate. Amen. Les eloko ba kulutu nanga ba ebisanga. Tu vois, na niveau eglaza nango, biso tout to kozwa katana biso te to machi to bando discuter na makambo yo, yazo sala. Oh biso kuto komi atana atakuta atana namute. Tu vois? Donc, Aza déjà, Aza n'a pas Aza comparé na nani. Na minute. DJ Russell micro. Tu vois? Ami Siloba, leader Loba. Okangi micro leader. Okangi micro leader. Mathieu Kangi leader micro. Nakangi te yemoko afungola. Ami Sika, fongola micro. Voilà, c'est bon. Ami Siloba, leader Loba. Okangi micro leader. Okangi leader micro. Est-ce que Boyo Kanga? Ami Sika, fongola micro. C'est bon. Ok. Oui, en tout cas, pour la série, le bébé l'été. Tolinga. Bon, Machi Zong Sanga, Zana Kitana Zonga. Zong Sanga. Ngali, naina basa vite Embassy félicitations. Obina ki penza ndeko nanga natala ki obini vraiment c'est bien. Continuez ka bongo zalaka en esprit wana. Nga o batu ba lo bana na omona kaka artiste ayebi o ayebi. Oyebi oyo lingi. Oza peme na mutu ko za grand, aza professionnel, yo bozo lingo comme professionnel. Lobi ta musu za kozalate, ya pe Mati remplacer bango donc voilà ngana suki na nga wana. Félicitations, courage. Mati, c'est que Kokima et Beba Moutouma a un visa, c'est qu'il y a 5 ans. Qui met la photo? Il est rentré. Masala tu DJ Abdul Bengai, le lois à Paris, à de Belgique, à showcase moi au Belgique. Après à Paris jeudi, à Bruxelles samedi.
siko nga na tuna na ko kima yango mboka ndeto fandi boye bon a évité pour moi nga po na ngai pays des rêves na ngai za solo lo na bina s'installer la famille ezaka Canada donc to les États-Unis Canada ils ont pays des rêves na ngai moko ngona biso la CG za mboka siko ba mboka ngo États-Unis okenda Canada okenda siko na passeport na wana kaka ndeza na limite ke pe na limite ke fali azwa ba passeport akanga ngote oza libre oza na passeport no wana siko oza pe na visa ya 5 ans siko kokima ngo kima siko okima okima yaya ngala tiki pe bino po fona que oza ba petit na chi voilà talaka ta niveau donc ngala tiki bino pe po fona que oza ba petit na chic donc ambassy yo ebi oza mutu na ngai donc oza pire mutu na ngai oyebi nazo ya kini wana to enjoy nde to sala kaka papa des fois mettre ngape kutu nani nani prof Franck Oui. Job a commis Paris lelo Ah, ok. donc ambassy na opesa au numéro ya petit frère nanga mo a commis Paris lelo alors ça a 2 semaines je crois Ouais. DJ Bissett. Ambassy bomba pardon bomba s'il te plaît bomba ekoki boye papa ekoki tomoni papa bomba donc minya bomba papa s'il te plaît donc ambassy en tout cas ambassy merci ngana okita ambassy merci beaucoup donc plein de bonnes choses ba conseil de tikali na ebike to sonora inbox WhatsApp ezali to ebika ne to salaka donc voilà donc courage ba bundisa reloko kaka o ezali étoile na la Mbappé na ba Dembele ba beta lobby na Newcastle na stade OK Mati tsanga po ebika comme ça ba tout ba mati si lobaka stoyo kayo ouais bon ngana osilisa kaka ngana zongika plus omoni na vinde to alaka boy kopesa mwasi kimia eleki kopesa ye mbongo tu vois okopesa na mwasi mbongo na ndenge tu mais so nyoko laka ye azana ote mais kimia pe diker omona minute oyo aigle fali pour pas pesa biso kimia na ndule na makamu nyonso a défendre biso na tout donc toi suna eloko osamba te donc eloko na matela kana silisa ngwana fali apesi biso pe na mitema toi suna eloko ya kosamba te na suki kawana masala mbasoka bonare tout to sola na PV kitoko na tinelo déjà ami c'est bon c'est bon déjà pour la sala ngwa retour fona la 24 pour boina ba ouais kitoko problème te bande ko tout na s'abonner na ngala pesi déjà na pesi retour ami si maman voilà bonjour Myriam todo si sana mbasi po to katake pongi ngape na bima kami c'est ça là il a le belo moko pas artiste na préféré moi yebi donc oui bonjour Zaka yo donc obini quand les leader ami ça obi otemise ma papa la mapeka donc obina kitoko viambasi oyemba kitoko donc olanda bata TikTok te baluka ba buzz baluka ba actualité donc mutoro kima akima na France o ayaka pote koma lokola porte coûte même ya toilette eza valeur donc muta 5 visa akima neka vraiment na France viambasi kolanda bango te ba besoin na ezanga ngotina ata mutolo donc akipaka kokolo donc zaka yo donc yeba ke ba momi balela yo basta ba fan na yo ba biso ba bambio ba maka libanga na mango etela so ma etela te jamais ba bamba libanga donc ba mo ba kati na mo ba yebi ke Mobutu nde champion donc muta il n'y a pas de souci, Aya. Mati, kitsa na onga s'il te plaît. Donc, voilà quand il y a la besoin de la clinique. Bonjour. Privé, hein? Y'a privé, papa.
Ok, Oui, qui bye, Bonjour, Ambassi. officiel. Bye. Bye, bye, Franck, bye, bye. Bonjour, Ok. Détail. Wata, bonjour, bonjour. Bonjour, Détail. Mati, Star, nga na nanga. open mouth. Amuro. Yo yamba bati misusu. Ok, toko loka sima. Star, nanga boni yo. Bien, bien. Ah oui. Au fait, kolanda nonga pelo na kolo bezara eno kolanda bato wana te baosala ba live wana. De toutes T'es les dans façons, la pété baosala déjà. ka ba live. DJ Ba live 6. wana esilaka te du moment où oyo eza na étoile. So étoile de vide, baosala su ba live te. Mais DJ 6. étoile Déjà ezali. dans l'andate. Dans Ouais. l'andate. Donc, tant que étoile c'était. ezali, on continue ça ba live voilà. C'est ce que moi je peux dire. À part ça, na ko za na question moi. Na ebi te wa izana obligé de répondre quoi. Mais ngana tu nagaka na ministère président akita ibongo pourquoi kitido ba te belé ba masse belé to zaina bango ba déclarer fort président qui est sans ko signaler biso rien du tout. Ba belé ba déclarer fort na ebi te Bon, je pense que ça, moi, c'est que la mise sur la mission, et type de difficulté. Avant qu'il t'assale les gestes, moi, à présenter votre barre à gauche, à présenter votre barre à droite, après à Kitty, à Eugle, à Kitty. Donc, c'est là au moment où je pense, dans la mission, il y a expliqué, c'est là où il y a moi, Sika. Il y a moi, Sika. Biso zali musika, biso atia biso bora biso musika. Prochainement, on sommes dans la place fausse. Bon, la Belgique, bon, en Angleterre, ça, absolument. Bon. Chico, on a nos bima, Ambassi peut-être Chico, Ambassi est parti. La moi déjà je signal, on a besoin de signal de Ambassi. Voilà, à Kiti. Problème est merci de qu'on a le droit de jouer problème est na ningende kana poser des questions. Pourquoi Michaeli Tout ça la programme émission là bientôt je pense que ça la si c'est pas demain ou bien samedi. Tout ça là à regarder. OK, na Rolanda Okas, na Rolanda Binovom. Merci. Merci beaucoup. Hein. Yeah. Respectueux, tu vois. Et gentil, on a gentil, on a essayé qu'il a dit qu'on rigole. C'est qu'à propos de la maille. Il faut qu'on s'en